Mbote mingi na bino bana la Congo ezali kaka nga wa bino prophète Benjamin Belanga wa ya katangu nyonso koyebisa bino makambo bino boyebaka te comme ça boyeba Congo Congolais pourquoi toza ba bololé pourquoi toza na buzoba makambo ezoleka mususu Congolais pazoloba makambo mususu pasi eza na Congo toke na but moko boui toke na source pasi ya Congo ezali mundele po mundele lingi kozwa bomengo na bino biloko nyonso o eza ko se passer na kati na Congo ezali mundele o guerre ya est eza ba Rwandais nde mutu aza ko bomaka ba Congolais kuna po bazwa nini po bazwa minéraux Monesco po etoka ba minéraux mema bango tozo mona ngona misu mais tozo comprendre te que guerre ngo ezali mundele. Alors so ezali mundele mundele wa pesa bino indépendance alobaki na bino que no te bo comme pays indépendant mais comment zo yo même la bino sous trouble moko boyi azlongoli Mobutu atindi Kabila po azwa pouvoir Mandela mutu ayaki na makambo wana Mandela nana atinda ki mundele ba négociation wana esalamaki ya mundele tozo comprendre te que passe ya Congolais ezouta na mundele pourquoi tozo comprendre ngote na président république azo comprendre ngote na parlementaire azo comprendre ngote azo beta na changi pourquoi bo beta changi na makambo bobeta changi na makambo po anini mundela za wana zali ndoki ya Congolais oui alors bazo yebisa bino basala nzambe bazo yebisa bino ndenge ni bino boko défi boko benga na mundele to benga na esprit go ya nzambe oyo ya pasteur taza koteya il faut totanga biso so biblia na évangile po to kokitisa molimo na nzambe e kofungula biso miso e kofungula biso makasi nzambe kokita bozo yebisa ngai ke bino boyebi ke note armée ya ba Rwandais yango muto echa trouble kuna na est na guerre o bino bo benga o guerre ngana benga o guerre te so ezaki armée rwandaise pourquoi Félix a okutana na Kagame te ba solola batika ko boma bato asali yango te akebenga suko ba Kenya soko ba nani baya kokota babunda na guerre moko guerre ngo tuzoze ba mutuna makolo te mutana ba version na pour la guerre wana ba mo pe population bazo comprendre te za nini bazo yebisa biso pe clair te eloko wana guerre wana ezali pona kolta bazwa richesse wana bakeli nango pa na mundele po Rwanda osala na kolta ni osala ngoni elote ba bazo ya komemaka biloko po bapesa yango mundele et puis ko gouvernement yebi yango ba ministre ba yebi yango ba député ba yebi ke mbaya kozwa biso ba matière première po ekende na ba mboka wana mboka mundele mais siko guerre ya nini bo benga pourquoi est-ce que boyebi koloba tozo mona président de la République Félix Tshisekedi azana président ya africain ya Union africaine wana mais aloba afungula munoko aloba po ezane ba occidentaux ne ba omemela biso malheur oyo po guerre ezala na ba est wana sila te po bango bazo minéraux siko bazokota ti na Kasai po bayebi ke diameza akuna bozo mona ngote ke note Congolais za lokola mutu moko bazola na pongi azana pongi Congolais azana na pongi ana na ndoto azoye bandeli ti azala kwa mutu moko sila te azala kwa liki moko boyi mona soso na kati na liki azoko ko agir te donc il faut battre à Congolais abima abanda kotambula a comprendre que note likambo yo vraiment ezali ko uta pa mundele soto ke na source te guerre européenne aussi la te pas pas Congolais et aussi la kana ngote so on a taliba mboko ya Congo wana qui sasa na nezana no poubelle qui sasa na nezana no village mboka ya Kikwiti Natali yango village Natali Matadi village Natali bamboka bakisangani ba village mais mbongo yo to wana mona mboka po eko kotonga ba immeuble ya makasi na mboka wana
Tant nazoka bandundu, tant nazoka bazomi sanga shaba na mona marque morone eza marque nga na ozela moté. Tozana nous batu tozana na po biso moko to na mitema mabe. Biloko eza clair, makambo eza clair. Ya koyeba. Biloko bazola kiso ke na source, yo boyo ke na source. Oyo ke na mupanzi, ozali o socially comme non ndeni. Député pas le gambon na marque na président pas bien ate makamona so na simbi yango mundela roya obomanga na olongo na poste na sala katana ngai na longwa comme ça libabe otika la bat même bat wazo kufa boko benga Félix akokende kuna te président kama mundele et puis na ba oyo ba combattant ba diaspora oyo ba yebi na bango kezali kama mundele. Bino ne combattre la diaspora pour faire na mundele nde fubo ko bo bundisa mundele boloba na mundele to sala union moko boye pona ko bundisa mundele atika no bamboka na biso tala lelo pona obangisa bino ba bengisi le 28 avril lawa ba bengisi CCP soki ya ba odombo na justice ba Rwanda mutu bafundi bango mais bozo comprendre que no mundele aza mutu moko pena mabe ayebi ke lobi to balukela ye po atia bino peur moko boye ke mukolo bozwa bulu ya ko balukela ye akomema bino la justice yango na komo bangisa bino koma ko ba Rwanda bakino funda ebani neni babomi bango na jijo azako loba makambo wana pourquoi wana nyoso wana pona kotia bino père pour bayebi ke un jour bino ba combattant na zolo baboye to ko balukela mundele pona oyebisa bango ke bango ne bana malheur na biso oui bazoli babiso na ba richesse na biso bazoli babiso na nous main d'œuvre na biso pour kozala na poto awa bana biso bazo botama ba obongisa biso te na Congo ba obongisa nde mundele pona ni mundele azana gente aza mutema babeboye bana na beni bazo kufa ye kutaza kuna te mais yebi ke ezali likambu na ye amu biso passe ya pamba bokolanda ba Rwanda pamba so bolandi ba Rwanda aussi kopu na bango na mundele voilà Rwanda ça nimi kopu na mundele zo s'en sortir alia na ye vous comprenez que mbato ngape en même temps mboka na ye mais bino elo osala côté le Rwandais, vous voyez que Rwandais a poussé par les Occidentaux. Alors, passez beaucoup que ne pas Occidentaux, pour l'accent que ras-le-bol Morobou, que vous baillez bango. Binotin, tout ce monde a Félix, kuna ke kuna na Tchad, kuna aza pemeli na Macron, bakiti mutu et pas de ona ba muyibi, o auto kufa na guerre, o azoba président que na guerre était à quelle guerre. Babo motendeni pour français yebi ke note aza songo français ne muta fungoli likamwana ke note président ke ngandi aza place songolo boko ne bobo maye po to na tina na yete tana ese leki pourquoi bozo comprendre mundele te ke aza na malheur yende muta aza base malheur na biso Félix a comme le président ke na ko lela bibembe atata mboka na yo otiki amona nuna ba position mo ba na posa na yo Bonjour ma état de droit mais état de droit wana batu bazana droit ya ko marcher. Il faut botinda ba policier ba beta gaz batu waliaka bien te botinda ba gaz pour bakufa pour gaz na poto awa ba yebi ke batu waliaka bien et ça ba ngolote mais batu sika batu waliaka bien te na moyi makasi na mboka na bo pomper ba gaz et ça obuma bango te non Congolais photo yeba makamboyo. Congolais photo yeba makamboyo. Kalate omona boy bakobengisa pena ba bokechoyo. Bakobengisa na ba bokechoyo. Akolukila bango makambo mundele, akolukila bino makambo. Bomeka ka osala ka mouvement moko mikolo, bomona ne mundela otelemela bino. Pour vous comprendre que nous passons à biso mundele. Dans un monde à la télé, génocide arménien.
ti lelo bazo telemela ngo mais oya bino génocide bato zo bomaka bato tozo yo kata media mote ya mundele azolobela ngo bango balobela ka pouvoir balobela ka richesse na biso même ba moro ba eza na mboka wana wande mundele a utiliser po ayebi ke azandoki bango bazal na ba génocide moko basali yango to uto mona batuti na ba utu ne ba bomana kuna bato wana bazana cœur te. Alors pour makambo yo to sisango soit bokangi babiloko oyo bisika ba timula ba kolta wana bokangi yango mutu moko akota na carrière te mutu moko timula yango pe te ezala yo autochtone o timula yango te mwana mboka o timula yango te interdiction. Et puis frontière ya biso na Rwanda bokangi yango total na soki makambo c'est passé ndengini yango tozomona ba benga wana bato wa boma ba nini ba ngomba ba éléphant wana na côté ya kuna ba park wana bato wana basinyaka bato na minduki eza ndenge moko na ba oyo ba rebelle oboto obenga ba rebelle pona kolta. Alors bo interdire nango bo interdire nango bato ba timula kolta tepe frontière ezala fermée. Pour makambo tozo comprendre c'est comme la guerre moko il y a spiritualité donc mutu akoko simba na maboko te Jésus le roi des rois soko to saleke baté to kita au monde appelé Congo et ko ma place nyoso ba rebelle pour richesse ya partout bando boma partout so ba yokila kiti na matadi bandaka ba mona richesse partout na Congo richesse yali bosiko biso doit vivre ndeni faut que ça mundele et puis arme oyo marque oyo arme bokuta na front so que ça ba allemand so que ça ba français vous portez ba mo plainte. Ah oui, c'est clair comment bino président la bino na mutu aza président ya Union africaine mais toujours ka kutu discours na été azolo banini pour l'Afrique ngo pona mukili akena na oniku na beta na discours po ayebele o monter ata guerre oyo pe azoyeba pe ko ayebi mutu na terrain na moté nozo diriger mboka ndeni Congo eza na posa ya paix Congo eza na posa ya kolia bana Congo baza na kimia balia bien mais to kolia bien ndeni mundela zo rabilo nyoso alia akenda na ngo bitumba na biso na mundele alors pona kolonga mundele il faut toza na kati évangile ya Yesu Kristu ya kotanga yango po mundela koka makambo wana te mundela za ba science kilikili ya ba science na mabe alors yango na ko azwa ba politicien oyo ba magistrat oyo ba pesa bango ba buku ba koma soumis na makambo mabe au sala voyage astral au sala boye ba koma ko boma batu comment mundele batu balia kati na mboka na ye balia kati batu wala la nzala tende ba ola la nzala na mboka na bino batu zo kufa non distraction mundela tchebino na kati ba gouvernement na bino donc et comment le gola liboma moko boy mboka liboma Congo na ko benga mboka liboma pona ye moko président ya parlement yebitina na yete ye moko président sénat yebitina na yete ministre premier ministre yebitina na yete na président la bino pe ayebi ami yebitina na yete tout monde na bango voilà non so na telemeli mundele kozala mabe mingi bako bomangai mieux kutokufa ke omona ka ba passe ya bandeko na yo non mukoni Kongo ngoto obongisango mukoni Kongo la ozwa joie Congolais nyosa komo luka ya poto makanisa Kongo makamundela salaka mundela za mutu ndoki mutu satana au kangabino force au kangabino mayele nyoso obozana mu
C'est ça mundele. Ayebike yo mutu mwindi soko zui kimia ya kolia oya supa na ete. Oya te. Awa pe na poto. Tuna batu ya poto. Tomona pasi. Tomona pasi ya pasi. Oyepe ba oyambo pe ba opeso mukanya après 10 ans. Après 15 ans. Osani elote. Ka bandi bunde ba pesa ba mwa na tamu kuse. Po ba yebi ke bango baza batu mabe. Bo monite mutu a uto bo ma policier. Asali 9 ans, so 10 ans pour ba pesa mukanda. Azu pango déjà mutu se bebi. Mais yo congolais, mutu makasi. Congolais mutu makasi. Aosa 20 ans, 10 ans, mutu ka na ozonga mboka nanga te na sina zwi mukanda awa mukanda na ngai na sana ngo makamni yo sala mukanda makamni yo sala ozi voiture moko tinya okuna po mema suba ngungi na mboka ozi mwa bilamba bokangise otindi kuna bilokos atozi ya sika mboka wana ebonga bongo te mboka wana yaona lobaka mutu moko ta yana mikili ya poto azonga tonganda kokoleka sosa comme eza pona oyebisa yo ke kobonga na biso eza kaka biso mona kati na Congo président sala musala na yaki président ya ndenga bien po mboko yeko wa kobonga non Congo eza mboka moko na to benga oya ya bolole mboka bolole buzoba omona sénateur moko boye bato ko ba Eliezer ko kabula biloko eza musana yo député ozoke no kabula biloko ba mbeto bani est-ce que eza musana yo non on est musala ya service social et usala makambwana yo loba batu na gouvernement kuna na ba assemblée la bino ke il faut qu'on s'occupe na ba orphelin orphelin faza na mbongo na ye mwana nyoso na Congo faza la payer chaque mois na ba parents na ye oye ko permettre ye alia du jour au lendemain tu n'as fait à moi chaque jour moi na fa dame bosiko bino bokende kuna bokesa po sa musani po Congo ezaka te po Congo batu basala batu basala ka musala ba mute Congolais nyos falia po mutu neza na kimia alors mbongo wana il faut ko tourner ngo pour la peuple non te na député nazako yana aide batu po no sala ka motel liboso non biso to priorité mbongo na oliaka yango po yo za député wana pona otelemela batu oyo baza na gouvernement po basala pona peuple wana se retrouver pona ba orphelin wana bino kasengo ya mapamboli te botiango pena ba caméra mukili mona bo préparer lobi na bino pona élection ba mono mutu malamu te me mwana ya musala na bino te musala l'état zawa alors bino bokomi ko remplacer l'état pour anini bokomi ko remplacer l'état pourquoi et puis l'état wana et ko sala malamu moko boyete pour na peuple bazo ko créer musala te balingi pe ko futa batu te ba richesse oyo botekaka pour l'état wana pe tekaka mbongo ngo pe emona na raté yawe na ngai Congo oyo soki to sambeli évangile te ekozala pasi mingi kotanga yango ya haute voix po milimo mundela tika na mboko oyo eko akokima bandima ba science oyo ya pamba ba science occulte ba pasteur bana kati ba chanteur na bino ya ba musique na bino bana kati ba politicien bana kati e komiso oza na kati ya science wana okomi lokola mwana nzambe
Mais so po koti kuna, moi po bimeza te po ozangi nkolo. Bamona rapasi. Bamona rapasi. Et pas na Yesu, omona pasi ote. Yo mutu na kati na science wa mabe oyo. Yaka pa na Yesu. Yaka otanga Biblia. Yesu asalaka. Na prière ndeto osungama. Na regrette mingi. Na bana bokoto TV. Eso na bokechu. Oh non, prière esalaka eloko te. Prière ebongisaka mboka te. Mais bino boza l'esprit ni nango ya obimisa makanisi oyo. Omoni nde buzoba na bino komi ko dimine Nzambe. Basaka na Nzambe. Prière oyo bokechu asalaka ezaka prière te. Wana eza prière te. Bozo sala ba kindoki moko boye na kati ya YouTube. Pe bilobele komi ke bokomi ko blasphémer. Prière nini? Mboka nini mboka ebongaka na prière. Mboka Nzambe nde mutabungisa yango. Biso wa prophète solo nde tozoloba ke bokeba na Nzambe oyo esona na bokechu. Bokoloba makambo na mboka, mais makambo na Nzambe bokeba po Nzambe aza capable ya osisa bino mu pepe. Bokeba, ba frère na ngai tozobunda po tobongisa Congo, mais basimbaka Nzambe te. Soko simbi Nzambe, omona pe Nzambe ko s'en charger na yo. Oningo loba na biso nini? Puissance ya mutu euta wapi? Et pas Nzambe. Bino bozolo ba bana kisasa, bolingi masanga, bolingi banini. Bino bokobondela po Nzambe akwa kosala. Tokobondela po Nzambe akwa kosala. Mais ça passe. So mutazo bunga na ndenge bozo bunga wana, ya passe mingi. Bien sûr bazolanda bino mokili mobimba. Mais bomona yango te ke boza na puissance koleka Nzambe. Voilà, on a linga koyebisa bino yango wana. To bunda bitumba na biso epa ya mundele. Yo eso, yo bokechu, problème na biso za mundele. Bango nde mgosala makambo kuna. Yo zanga na poto. Est-ce que bosi bobundi pona mundele? Bosi bobundisa mundele? Omona nde bozo banga po babenda bino mikanda wana. Baboto la bino bandako esika bofanda. Oh non, ngana za combattant, ngana na peuple mokonzi. Okosa, bokosa. Vrai peuple mokonzi, nga prophète ya Nzambe avana ndimango, soki to bandi ko bundisa mundele, nga mona ozala liboso. Koyesa mundele, c'est trop. Banda 1895. 85. Banda Léopold II, ti lelo bomvuka biso, to liaka te to saka bien te. Boko ozongisa mona image wana te. Pour que mboka pe zonga sima. Ah voilà. Ah voilà. Oui. Bino mone mtu wana source. Toloyebaka yango ke no, tolobaka ke toye poto bongisa mboka na biso. Combat na bino fait changer et à la mundele. Pesa pe ya violence te. Ezali ya nzela ya Nzambe ya koloba. Pa mundele koloba. Tozana bata mayele awa na poto, tozana batu bayebi koloba. Lokola bino ba bokechu na eso boyebi koloba. Mais boloba makambo boloba na lingala peuple et pas mundele. Po bitumba na biso za mundele. Ya Félix te. Bako po tia yo pe bokechu premier ministre président au kokate. Pour réalité eza mundele. O kota pe na science na buzoba. Soko boyo babomio. Donc il faut qu'on dise Nzambe ou évangile. Pour yende Nzambe ya solo. Alléluia. Bosa kanate. O eza ministère ya solo. Pour Nzambe azalaka, Nzambe azali. Bokoma kaka kimbango. Botika kimbango afana nesika yali. Kimbango asala lobaki makambo ese sila. Bino nde bo evre. Lelo yo. To sala. Bitumba na biso eza Rwandete. Eza mundele. Poso bolobi ote barme bandaka koya na Congo et ozaka ba mort. Oui.
toluka to sisango na ndenga malembe. Oh Yesu apambola bino na kati na mokili mobimba esika boza koyoka prophète. Bobete maboko na 23h boyoka kate. Botanga liloba évangile pote molimo na Nzambe kita na kati na mboka na Congolais nyonso. Boyoki te. Nzambe pe azobakisaka pasi. Na lobi na bino bitumba na biso eza na mondele. Alors pour tolonga mondele, il faut d'abord totanga liloba oyo évangile. Peuple nyonso tanga yango. Au monde a transformé. Ba intouchable. Armée céleste kokita. Mayele koya. Pemboka Congo. Oyo zanga ke kokota. Nzale kokima. Congolais okoma ya mayele. Buzoba nyoso eolongwa. Nana lingi yango te na kata Congo. Nana lingi Congolais nyoso lingi komona bonheur oyo ya Congo. Biso tutu ozelango. Eza nango pembeni. Tamba zolo bana bino bozo comprendre te. Bitumeza ya mundele. Avant to longa yango photo za na kati na liloba évangile. Po molimo ekokita ya Nzambe. Alors molimo ekokita ya Nzambe ekokita na armée céleste. Ekokia kimia. Baza ko empêcher yango po bokoti mingi na science ya mundele. Ya ba science ya mabe kilikili. Mais Nzambe ya makasi ako obligé bino. Bo sale la oyo ya évangile. Po te kimie kota na Congo. Voilà. Eza Martin Fayulu te. Eza Muzitu te. Eza Likatumbi te. Eza pe yote na ngai te eza Nzambe. Félix Pete. Kabila Pete. Eza Nzambe. Na kombo na Yesu Kristu. Karaba bashika. Na yebi ko senga bongo na biboye. Nzamba pambola Congo. Nzamba pambola Congo. Na kombo na Yesu Kristu. Amen.